Kadima talanga bien. Kadima. Okokipa mtaka. Monsieur Chilombo Antoine na Madame Judith Tuluka abimi baboti mwana ya primature Kisekedi nashi Tuluka baboti mwana licho mwana licho mbe azalaka kaka nzamba sala otobote uso takokufa na ye uso takokobika mwana licho mbe atakoli bakobosa bapike mwana botamana licho Chilombo obotela biso licho mbe. C'est pourquoi le président Martin Fayulu Kanabiso, les civils ont sauté, ils vont commencer à sauter, les bureaux étaient déplacés, ils ont trouvé un nouveau nom, mais le système reste les mêmes. Bana Kongoye, awalelo babisi gouvernement, baki kofinga Jean-Pierre Bemba, bomba. Lelo Jean-Pierre Bemba komi moto kobatela basoda, akomi moto kokontrola bana ya mo. Akomi moto kokontrola bana ya mo. Lelo kopesi Jean-Pierre Bemba mosala, apesa biso résultat, na kisasa mo motelo yako. Aïe, la moka ne tombera pas. Ça c'est une humiliation mes chers amis. Et puis ami balé, yo moni ke moto na ministère du bossa saki malamu te, opesa ministère mosusu. Oh moto saki ashwe na ministère du bossa, moye ko pesa ministère za te. Parce que les bossa sala ke loko te. Ami balé na ko loko. Mais monsieur Chilombo na maman Judith Tuluka bakei kozongisa bato wana na kati ya gouvernement. Tomoni ke non bazangi eloko kosala. Na yango bana mboka biso tokoyebisa bino boye bomba kala mingi te bitumba ezobanda. Kisekedi aye na intimidation ya babebe, Chilombo aye na intimidation ezanga ntina, Chilombo aye na intimidation ya kokosa, Chilombo aye na intimidation ya lokuta, Chilombo aye na intimidation ya vati. Lamuka ne tombera pa bana mboka biso totikali kaka na molongo bato bote toyebisi bango balamba balia toko bakona te na yango naye kopesa yo message moko kala mingi te bitumba ezobanda. Tshisekedi alinga kwanza yo peuple ameka kochange constitution ya mboka na biso amivandisa wana bambula mingi biso toyebisi bango mpona constitution bibendekola mpona constitution esengeli Tshisekedi aboma bato nyonso pour ke achange constitution soki te amikosi na mikolo oyo tozoprepare kobuka mpo ya njili otobo te mpo ya njili wana tozobuka ya tokobuka ngo mokolo tio mokokele nzeli namugoye mokolo Tshisekedi azokende nzele biso na nsima tobuki mpo ya njili ntango kozonga boya moni mpo ebukani moya katisa mala moko bitumba yeba mpo buzoba ya boye tozomona te yango bakinoa esenge tozala misoka mboka na biso ekomi kotekama. Tshisekedi ateki mpo marshal, Tshisekedi ateki fleuve Congo, etikali mokate aéroport ya njili kala mingi te boulevard Lumumba mpe tilo bazotekamo bana Kongo oye kala mingi te boulevard ya Lumumba tilo bazotekamo ekokoma pata mwa moto na boulevard tozoka taxi onzela Tshisekedi ateki ino eloko bolonga yango wana. Mais pour que biloko wana ekomela biso te on doit mettre toutes les batteries en marche bokoya awa makambo ekomi na suka ate ekonome binomanoma awa etikali sena biso topesi bango bonne chance mais en dehors ya bonne chance eloko malonga kuna eza te bango wana batiaki premier ministre a dépassé 17 millions de dollars pour l'installation ya cabinet na ye moto moko azo dépassé 17 millions de dollars pour l'installation ya cabinet bongo badépense mosusu akodépassé combien motu lokola Kibesa Maliba ayebi biso plus de 800 millions de dollars pour la taxe foncière ya lam Tshisekedi arekompense ye azokisala pose na ye Kibesa Maliba lelo ministre moto bato bayosi biso keno ayebi mbongo ya mboka akuti na baoka taxe ya lam ata moto aza ndeko na
ngai na mona moto moko akufa likolo ya rame naloba mama moko asopela na interieur azalaki na 500 francs ya pamba atie kredi abenga mwana na gishesa tine mwa mboka ke l'hôpital ata boye kibasa bali barekipere mwana benga mwana na ye eza te pasi eleki merada ye bana moko ye merada ye me mutu wana lelo asoki su ministre epui na pose mosusu kaka yango wana kaka awa azopreparele bino lisusu taxe mosusu o bino bokofuta d'ailleurs na minute oyo nde toloba boye babimisi systeme moko boye ya communication contrôlé batelefone na bino nyonso banazala contrôlé po banofuta yango pourcentage aparte ya contrôle naloba aparte ya contrôle wana bongo wana nyonso ezokende baki basa bazokabola yango na Chilombo ne mérite pas d'être présent dans ce pays. Il n'a pas les compétences, il n'a pas les niveaux. La moka ne tombera pas. Ah, bino bozo benga fati beto. Bino bozo beto. Beto faut apaiser. Fati aza beto te fati aza selo. La moka ye? Aza pondo a dimbondo baba sarango na la moka ne tombera pas. Biso totikali kaka na système oyo biso tobonda bitumba. Ya misato bana mboka esengeli to biloko oyo mboka na biso po ebonga ezosenga conscience ya congolais ekoma na niveau ekoki kokomela biso surtout bakino tokomi na niveau inconscient inconscience elati biso makasi ngai naza komi tuna na bandeko baza na kati ya mboka oyo au Congo il y a des docteurs, il y a des professeurs, il y a des licenciés, il y a des gradés, des diplômés d'état. Mais bazofukamela un individu qui n'a pas même un diplôme d'état. Namokoye toyebi ebele je ya Tshisekedi asali na mboka oyo toyebi parcours ya Félix Tshisekedi otoboye te bato bakokosana bato ya baozala moto ya pays mosusu mais un congolais ayebi ndenge nini Tshisekedi aévolue na vie na ye biso toyebi na bango boye mboka ekokambama na compétence te mboka fo ekambama na bato baza na motu mboka fo ekambama na bato batanga kelasi mboka fo ekambama fo na bato baza na maîtrise ya gérance soki bapesi biso mot d'ordre bitumba ezobondama bato ebele bakomi koloba fali bazoba te pourquoi bombabomba fali batikelaki bango ta mais mokolo fali bazopesa mot d'ordre kaka yo moto ozoloba ke fali koloba mokolo nini otikali na ndako na yo kaka yo moto oloba ke fali koloba mokolo nini obani na ndako awa soki mot d'ordre epesami j'espère osentir déjà na 6 mois ya pamba pasi ndenge ekoti na kati ya mboka 6 mois ya pamba oyo pasi ekoti na kati ya mboka bongo na 5 ans tokozala ndenge nini Tshisekedi akomiki na niveau asala théâtre ya coup d'état azangi eloko kosala bana mboka oye azangi eloko kosala na yango fo totenir bon biso tokobunda bitumba oyo tina suka tokotika komba oyo tata mokolo moko komba tokotika ngo te bandeko nanga oyo nyonso bazopesa biso eza formation mpo lobi bafali bakozala te biso bato kozala soki tobundeli mboka te lobi nango tokotikala kobunda ndenge nini kamoka netombela pa na yango bana mboka esenge tozala toujours prêt itumbakala mingi te ezobanda nauti koyebisa bino ke tozela Tshisekedi soki aleki boye akomi na ntango ake na nzeli kote akenda kuna oyo atili po tomboka ngo amokoye mokolo wana ye na biso tokolala na ntango mpo tobunda bitumba malamu voilà merci beaucoup Mbote papa journaliste. nakokende mokuse ifono tosa mokonzi na ngai po apekisaki ngai eloko na sengi na mutu wana abimisaki bavideo wana ayela ngai identité ya mwana wana batiaki pembeni na ngai bato edepasse na yebi bino bozalaka bamesie bamontage boyela ngai identité ya mwana wana soki azali mwana na ngai namona identité na ye to botinda ngo ndenge botindaki foto wana nasuki kaka wana makambo na bino etalinga te
makambo na bino etali ngai te. Nalobi botika kosala ba théâtre. Naboyi ba théâtre nalobaka. Nalobaka mbala mingi na simbaka mabele. Soki na simbi mabele na likambo oyo, en tout cas likambo mususu ekosala naboyi. Botika ba théâtre. Papa cardinal akendaka kokutana na chef de l'État. Akendaka kosenga boye. Tous les Congolais nyonso oyo azali na politique. Biso nyonso. Na bo baza na gouvernement, na biso bato azali na opposition, to sala nini na président to sangana mesa moko. To zwa mukanu ya mboka oyo. Ya liboso bitumbeza na est. Esila. Ya mibale batala likambo ya peuple. Kolie ya peuple misala. Toboyi ba théâtre. Toboyi lukuta ya ba montage. Naboyi yango. Naboyi na mboka na ngai. Naboyi mabele eza ya ngai oyo bomona kaka muke bofingaka. Bofingaka ngai mabele koku na biso mutu azwaka na table ronde. Aye nango. Nabotami na mabele. Nakoli na mabele. Nabali mubali na mabele na biso. Naboti bana na mabele na ngai timo ya lelo. Botika masons. Lukuta. Kompani na bino. Naboyi. Yami bale. Na yebisi bino boy. Na yoki papa oseya ndenge azoluba makambo ya constitution ya mboka na biso. Biso tolingi mboka na biso mibeko échanger te. Mibeko échanger te. Mibeko oyo ebandaka na Congo Kisasa. Yango wana yo yaki kozuila bokonzi. Yo yango yaki kozuila bokonzi. Soki mibeko ezalaka ya kochanger. Yo Joseph ndalinga kotikela bokonzi te. Joseph alinga ko continuer ti na 2024 lelo nde Joseph azana kiti ya bokonzi. Lokola mibeko oyo ya Congo Kisasa oyo batikaka balumumba oyo batikaka bakasavubu yango tozosalela lelo yo lelo kochanger biso mibeko nini okoboya piodie ya kalisusu te na Congo okochanger biso mibeko nini okochanger biso mbongo oyo bazolia franc congolais yo kochanger ngo mboka oyo ngana yebisaka bino ebanda biso bakoko na biso bazalaka kolia mbongo ya fra belisite babandaka na mbongo ya Rwanda rundi bazalaka kolia mbongo ya Rwanda rundi bazalaka na ba Rwandais na Congo bazalaka eloko moko na Burundi tango babelisi baye bakoko bakena table ronde bazuba konzi babelisi baye bakoko bafongoli mboka sikoyo Rwanda rundi bafandaka isika moko koko ayebisi bango natikali lisusu mpanzi na binote na komi mutu ya belis babelis baye kopesa nga bokonzi mbongo ya franc congolais belis biso mbongo ya franc belis yango nga na komi kolia Rwanda rundi mbongo na yo ale bino boliaka mbongo na bino ya Rwanda nga na komi na mbongo ya belis sikoyo bino makambo oyo bino bozokende kolokota yo soki ozwi kiti na yo ya bokonzi salela kaka oyo kuti kochange mibeko te bino bozotambola oke koto oyo ke kozwa makambo misusu oyo koto oyo ke kozwa makambo misusu yo ba Kongo mobimba oyo bande kono yo kaka bato bapesa bokonzi bande kono bato bapesa bokonzi ezala soda soki abimi na nzela biso president na biso Fati Beto na biso te oza muntu ya batu nyonso